la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. Voilà, fidèles téléspectateurs, il y a un magazine Tolobela Congo. Ceux qui ont Lobeli Congo, Tenana Kolobela Congo. Chaque fois, nous devons bénir le Congo parce que nous avons fait Sibiso Kita. Dans ce pays ou dans le monde, après avoir fait 400 ans, il y a Israël. Tout ça bien? Ok. Après avoir fait 400 ans, en Israël, en Égypte, bazalaki na problème sérieux. Tant que bimaki et pas à Moïse, comment qui esclave, fallait qu'il va bimana mboka na bango pour ba kende kozwa o ezalaki mabele na bango kita na bango. Alors sur ce, il devait choisir un homme qui devait diriger le pays au baponaki bongo ezalaki Saoul. Parce que na mboka nyonso tout o etangami territoire pays, vous devez avoir un dirigeant et avec ses collaborateurs. Netibiso, tous en Cannabis, République démocratique du Congo. Oyo ezali kokamama bongo pa ya son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo azali na gouvernement nae Sama Lukonde, pena ba ministre ainsi que na ville à Kinshasa. Tous bongo na gouverneur Jean-Tini Ngobila. Quelle que soit la réalité, la difficulté, ba makamona bango nyonso surtout nous devons dire Nzambe apesa bango vision, apesa bango provision, afungola pote mboka ekende liboso. Moi, votre humble serviteur RX Kalingunda Mobale, Yapembe, Toye Kobe Trabino Lisolo, Peto Foto Lobela Congo. Je dis toujours que le Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le président, que Dieu bénisse nos collaborateurs, que Dieu bénisse notre chaîne Magic Télévision, chaîne Moko, Pebolanda Bisona Info 16. Et pas beaucoup de tonton Mwinga Mobala sérieux. Je dis merci. Nabato Nyon surtout Bazui Bakou, Yakolanda Bisona ne zappez pas parce que émission Nabino Lobela Congo, c'est émission Moko, Oya politique ezali koleka na kati ya chaîne Magic Télévision na pokwa lelo to yambi bongo mwana ya commune ya Kinshasa oyo abandaki kosala ba action tozalaki curieux to linga toyeba kile mosala ni na salaka pe yango to bingisi na pokwa lelo ndeko Didier Lola boni malamu Ndeko Didier Lola, kombo Lola wana ozwi kaka na nzembo ya Lola et Lola to zapenda kombo babote. Ok, merci pour la motuna na yo. Naza Didier Lola Omombo. Eza kombo ya baboti na ngai. Omombo Lola Didier. Eza tamu baboti ngai. Basepelaki bapesanga kombo ya Omombo Lola Didier. Les gens non absolus à famille, les gens comme on a joué na kita moko te, na joué na famille. Ok, ndeko Didier Lola mbali bosoto ya mbona kati ya émission na biso ya Tolobela Congo. Tolingi tozwa makanisi na yo Didier Lola mekana no kopesa biso biographie na yo, pesa biso identité na biso, pesa biso yebisa biso nani azali Didier Lola. Toye bapa eba bandeko bazali kolanda ona itando ike tolobi bolanda biso na Magic Télévision pe na Info 16 bobeti www.info16tv et pa wapi bokolanda biso na ndila ya internet. Merci Nazali Kane na oti koloba Omombo Lola Didier Congolais de père et de mère 100%. Nous avons appelé une opportunité maman et papa bazan na vie naza kinois parce que na koli na kin excuse-moi na commune à Kinshasa naza na kati ya l'affaire naza marié naza na bana naza fonctionnaire à l'état naza président de la fondation Didier Lola naza président ya Nejka Mobile Espoir de la jeunesse quinoise Naza président intersyndical à travers nous sur le marché central. Nazali, voilà un peu, on a expliqué.
Ok, ndeko Didier Lola, na commune à Kinshasa, balobi que oza vraiment na ba problème sérieux, tu n'es pas le bienvenu. Balobi oza mouta, oza moi na commune à Kinshasa te oye ko apparaître et en plus de cela, Didier Lola a tangi classité. En tout cas, merci bato baloba kaka moni mutu so ayebite azana droit au peksa mutu le bate. Mutu ayebite so azolo mona ngoma bete parce que ce que vous avez habité à droit d'information. Et pour votre information, c'est depuis 75 que j'ai commis à Kinshasa, j'ai un âge de 3 ans. 3 ans. Si les gens ont commis à Kinshasa. Donc voilà. Mais peut sa référence commune à Kinshasa, Avenue Nini, quartier Nini. Nazaya on a zo kende, azamo na quartier Mongala, na Kigoma 164. Na Yewana, na Koliwana, na Tangi na collège Saint-Pierre des garçons, à Wana Kabamba, 3e, 4e primaire. Et tant que vous êtes au Kola, vous avez un peu de brigand, vous avez un juge qui bon bâti dans internat. Ngai classe na mingi na Tangi yango arrêté, na Tangi yango na internat na Bakongo. À Sonabata, on a pu si bien à Sonabata, nous sommes botés. Mais pour que nous soyons autant dans la période de la Congo, le Mobutu, on va autant dans la Kisantu, nous sommes autant dans la Sonabata. Depuis 4e, 5e primaire, 5e des humanités, ce n'est que normal, mais nous avons commune à Kin, donc nous avons renvoyé na 5e des humanités. Voilà, parce que vous avez qui montent en macasse. Donc, mon temps surtout au Kola, un vrai mois na commune à Kin, et à l'époque, il faut aller à moi, ou l'engé mouroube, on va botter. Donc, il y a un autre qui est le Koulouna. Bon, et on est Koulouna te. Ma bandit, ma balade. Balade au pénate, balade à l'époque, Bazaki bateau à Zokende, au cambriolé, bandak. Mais bien sûr, vous avez ban à Oyo, vous avez qui un peu, le même mot, Bakambi, il y a ma casse, ma sport, ma bébé. Il y a un babot, j'ai bon à quel internat. Na quel internat, na Tangi Kuna. Tant on a l'ongoué na collège Saint-Pierre, na 5e primaire, na quel internat. Na internat, na quel banda primaire. Na eu une vraie formation. Donc on a formé. Na bois qu'il flair na babot, na au bankata kinga. Le lot fruit na bango yo. Parce que tant on a la 5e des humanités, la Zongi, la Kin, la Lukelinga école, parce qu'il faut décrocher quand même un diplôme d'état, parce que le lobby qu'on a que lobby n'a que Didier la Tangate, tu décrocher diplôme d'état na biochimie en Gilles. On a eu diplôme d'état na biochimie en Gilles. Je salue aussi parce qu'on a la 13e promotion, il y a un diplôme. Voilà, on a eu diplôme d'état na biochimie en Gilles. Na Zongi, na sali université. Avant université, bien sûr, il y a une époque, une période où il y a une turbulence. Tant que le piège est dans 91-92, quand on a 4 communes à Kim, tu as formé un marché, le marché Kato. Marché Kato, je suis parmi les fondateurs. Le marché, on a voir au Tchalibaya, Salabouye, nous autres formats qui ont. Ouais, nous autres salons tant que Yankee, toi tant que Penda, au lobby qui est dans le coin, on a tenu ma classe, on a eu diplôme, na banda moi cop, allez tout banda. Bon, quand on a eu Zalara, aux eu diplôme, et moi moi possibilité de boti, hein, Zalara qui n'a eu Zalara kaka, au but au banda moi cop, piège payé, tu y na Katoana, tu bandi ko former. Marché Katonde Sika Vesapou, que son nom repose en paix, a découvrir Naï. Mais na Kati, il y a créé marché wana, dans la salle qui a opportunité, pour qu'il y ait un IEC. A sali 4 ans na IEC, na décroché diplôme dans la graduat, a continué na L1, L2, on a eu sa classe wana. Donc pour na bateau ba yébité, donc on a un collègue. Ou le loba zaba ministre, nazaba ministre, ou tout tangi na bango na ba IS, moyen à retanga à la combo na bango organisate. Donc voilà, je suis bien instruit, bien étudié. Donc na eu formation est bien, na vu na décroché diplôme na période il y a DG Mwanda Tebouiko.
Ok. Tozo Bisabino déjà journée il y a le 27 mars Oyo donc fondation des Bouffas. Non, Tozo ba. Le 27 mars Zali fondation des Bouffas mo ba okende kotala bande konabiso baza ba sinistré bazwa ki problème ya liwa ya câble ya courant les toba qui appelle ya ko lancer pour na bateau baza na poussa ko soutenir bo benga na ba numéro wana. Je dis un grand merci na bateau nyo surtout bazo soutenir Tolobela Congo. Mais le lot, tozali vraiment ndeko Didier Lola auto lingato solo la nae ba makambo belé to ebike bozo koma tozo tanga tozo mona ba makambo na bino bozali ko koma to bi to kotuna e donc ngaka kana za mituna yondo ko pesa biso biyano. Didier Lola balobi destructeur ya commune à Kinshasa. Didier Lola balobi za pire petit Argentini Ngobila akenaka koluki la Argentini Ngobila ba place oyo na commune à Kinshasa ezaka non occupé ayebise ke vie ta la place moko eza kototo lokato pour ça là Didier Lola a détruit stade o ba bengaka place de la voix place oyo ezalaki ba jeune baneko ya kosangana bazo utana tous les 4 coins ya commune ya Kinshasa bazo ya kobeta ba volleyball ba handball des fois même football Didier Lola a teki yango pour ba asala wendine pour yemoka koma AD ya kati wana kwa Kambongo wana okoyebisa bana commune ya Kinshasa nini parce que les gens se posent des questions basala ki kutu moi ba comment on appelle ça ba memomoko ba koma ba pesa gouverneur pour que ba buka wendiwana parce que wendiwana ezali place oyo ba jeune ya commune ya Kinshasa ba yaka ko se réjouir et pourtant yo moko zape mona commune ya Kinshasa. Eza pas si peu mingi mais na profiter na caméra na yo na meka un peu pour éclaircir bana ya commune ya Kinshasa. Moni yango commune na besoin progresser par rapport à jalousie. Jalousie eza trop makasi na commune oyo na koye bisa avant na répondre na motuna na yo tikanga na fond la parenthèse. On appelle sur ton comment on a vraiment un notable un responsable hein azotinda batu bakendo finga batu. C'est-à-dire réseau là qui sa éducation au besoin na banda kuna bango na ba réseaux sociaux tout le monde aka donc tellement baza gouverneur Ngobila alobaka na PCM bote a ça mutema likundu mutema mabe soki tana ona ne kokite zela ya yoya pona ko répondre na motuna na ezali boye olobi na za pire petit ya Argentine Ngobila na vient na ngai Ngobila za vient na ce qui est là, c'est grâce à Argentine Ngobila. Parce que ça vient à Linginga, on a soutenir la vision. Tant qu'on a approché, on a approché la musique. Mais on a approché, on a landika malobanaye, yango, na osala oyi azoloba donc na nukutu mnato koti na kata bente mais vient mon malam. Pour na répondre na motuna na yo, na il faut na beta histoire pour ba kino ba comprendre. Parce que mécano ko éclairer pour problème wana ya wenze wana balobi wenze wana Didier Lola c'est un patron naza ko répondre Didier Lola zara patron avant wenze wana ba ba ebi omoni na wenze wana histoire na mweza boye bitumba mweza na kati ya marché central to beta lisolo na moi après gouverneur azaki na posa ya espace acha ba mama bateki azana posa ya 3 communes parce que bateki bazaolinga okende koteka musika te par rapport à Winze aponaki bazala nzinga ya Winze otango ba osisa otonga zandu baya wana Didier Lola zate tango gouverneur abengi ba bourgmestre ya Barumbu azolanda biso aza présent bourgmestre Ndeko Guillaume abengi à l'époque wana ezaki ndeko na biso Rosikiwa je crois azana bumbu siko azolanda biso et puis na bourgmestre maman Brigitte alingwa la période on azaki ko bela adjoint na ye ndasi basala za osala intérim alobi bota na ba commune na bino ba place nini o to ko délocaliser ba commerçants en attendant parce que nazo fermer marché faut tonga marché moderne on a Didier Lola zate et tolobi na commune à Kinshasa tozongi awa tango monsieur Rosikiwa a présenté place de la voix na école ya Kabinda na rai wana Didier Lola zate
ezali rapport ya bourgmestre na gouverneur na bango. Ok, c'est à ce moment-là gouverneur azali koluka bato nini bakoappuye mpona baaction mais aza vie na nga ntango aza na kati ya bamakambo esika ya kosala te lidelo ya kosala nde omoni ke totiaki ye maboko mpona koya kosala bawenze wana à titre provisoire. Bawenze wana so okoti na kati ata briki moko te etongama nyonso ezali construit en bois en matériaux oyo eza durable te parce que comme babani ja otonga wenze pour votre information kala mingi te so comme papa Rosa apprécié Robert parce que un grand commissionnaire ya ba place donc quand na musala na mutuna ozolo banani na cha mwa pilipili na monoko balobi ndeko gouverneur Gentini Ngobila azalaki na ba problème na ba san ba nga ba pesa ye ba magasin alinga ozwa moi 3-4 magasins na zando asana boyaki parce que ezaki contrat san ndeko Didier Lola ye pas azalaki ya bana kolinga koma ade ya marché kato lokola ba boyaki et tango ye kosengaki babandi ko proposer basala marché moderne ndeko Gentini lokola azalaki na autorité azali pour représenter président de la République na ville à Kinshasa nde aye kosala bras de fer na ndeko Hassan nde alobi na ye babetani bagazon na ko prouver yo na kolaksa OK ngai Hassan pa lobi ngai Hassan pa lobi ngai tango aye ko autorisation pa ya hiérarchie na ye ndeko Gentini Ngobila gouverneur ya ville à Kinshasa nde aye ki kosala destruction méchante o abuka depuis abuki zandu tina mokolo lelo 9 mois ngo tozokende misale sala makate pourquoi parce que a complicité ya pire petit na o akinaka ko azalo ko l'éclaireur akenda kotala na ba coin de gauche à droite là je vois Dimitri Bongania a komelingai à partir à Lingwala, je vois Polino Ngundazo Komelanga à partir à Chikapa Babi, Meka Kosolo Anande Didier Lola, ba maman na biso, ba tangi sa babi président de la République par les cas qui a sali discours à lobby na bango, yé ba koko ba na mkoné ba ne côté kana kata zando mais pourquoi bobomi plus de 30 000 personnes au bande côté kapoka kana intérêt ya bato moko mibali. Ndeko kali na nina répondre na motuna na yo, omoni makambo ya marché central. Nauti ko sa la présentation na ngana obi na za président ya intersyndical ya ba travailleurs union sur marché central. Na bandi marché central depuis 2006 ti lelo dona ebi moi ba secret belé. Omoni ndeko Ngobila tango aye na kati ya ville à Kinshasa aye kuta ba problème lié au ezaki na kati ya marché central. Ndeko Ngobila a hérité kaka dossier o ya kuta. Parce qu'à l'époque, tant mon prédécesseur André Kimbuta, Ayaka, Abengana pas San. Abengana pas San, parce que là, moi, je suis au marché central. Mais, les cas qui sont en yo, tu y habites. Moutouana Zaye Moutoumoro Polongaye, il faut aux Arabes Moutoumoro le roi Ngobila. Problème, il y a Zando, il y a qui, vendeur, il y a Zando T. Il y a qui, contrat. Léoné oyo ville et salaka na monsieur Hassan na okota mingi na kati ya makambo wana te parce qu'elle concernait vraiment na te. Alors j'étais parmi batou oyo bazaya ko contester gesso ya Hassan et non ya ba maman parce que soki ba maman na bazala ki te biso tongo to benga ba kondi o bazao benga so na zamite tozaya ko combattre awana moyena kota na détails exacts. Mais Moutounion soit ça dans Zanda Yebi, comment moi Didier Lola, je défendais mes agents, nous allons défendre les bâtiments maltraités et pas les Libanais. Raison pour laquelle, tant que Ngobila a une vision hier, que Alingi a cassé le contrat, j'étais d'accord par rapport à contrat, il y a San. Vous en avez bien, mais, il y a Rolobake, Kobuka Zando, Zando est placé dans la Zobika. Ce qui est là, dans le but que nous allons pour que ba buka zambu, c'est-à-dire nana buka wap, nana bika wap, parce que zambu est à place on a au sala, et ça le roi dans le but bon musala nana bobe bisana bi nabo, et ça là qui bamuna ya population bateau balingi Congo et Bongate, bateau bazao qui n'est pas libanais, parce que y a un bisayo, et ça la groupe ya bateau, oh monsieur wana zaya ko financer mbongo ba finga. Gouverneur à ville,
bafinga mais c'est Didier Lola oyo nga nazali parce que biso tozali défendre cause oyo eza juste mais lelo libanais wana aza te makelele napesi la ozolanda parce que moto aza kofinanse aza te nalobi na yo eza sujet du jour te so nabi na kotelo détail ya makambo wana mpo na nga namonaka mobili aza sauver mais tu comprendre après quelques mois. Ok, en bref, Ndeko Didier Lola, qu'est-ce que tu peux nous assurer parce que le BIBA travaux bandi, ces travaux-là, banani baza ba partenaire parce que yo zali, moko ya ba collaborateur et ya gouverneur à Villa Kinshasa, pe misala ya kotonga zandango ekozwa mbula boni. Ba travail banda depuis tango na ya zonga susumutaloba ke ba kangazan, ba buka ba tongazan de mobilité, les président de la République. Ba travail banda depuis il y a faisabilité des travaux. Mais bon, c'est ça présent dans RR parce qu'il n'y avait pas un partenaire qui vous présentait déjà la schéma. Mais c'est journaliste. C'est journaliste. Il y a Balobin de Colo. Balobin a eu aussi si à tous les caméras nous toquer siko na zan. Autant la bêtise de faisabilité dans l'aide de ces démarches bazo banda rocha ba pylône. C'est-à-dire que ton examen là déjà ils ont déjà bien établi ma camion faisait bien. Ce qu'il faut ça la étude de faisabilité. Vous voyez que Mayamboula, déjà Libanais on a sa bébé qui marchait. À ton alikola baka niveau. Alors il faut ça être très bien approfondi pour que Zando baza otonga en étage. Oyo ego permettre ba maman nyoso ba kota ba vanda na kati. Ezala teke ce mboule beti ezala sous un problème. Ne ba étude wana zo ki mwata to rosa eloko moko ya lona lobité. Biso to voyage. Tokenda mikili tozwa avion toke libanda toza kolula libanda eloko ni nezangi oya biso pe awe sala mabongo comment mboka lokola Congo toza na mall comment mboka ville lokola ville ya Kinshasa toza na ba marché moderne nde yango mobila koma mwana poto na président de la République balobi to moderniser pe ville na biso ya Kinshasa to tonga marché moderne yango wana avant l'élection ya 2023 bo mona marché wana aussi là yana lobi ke bako changer mo ba o bazolo balelo lobi ba koyo koma bafana voilà ba o bazolo balelo lobi ba koma bafana Dimitri Bongania 16 mm donc Tarken Gongolo, j'ai dit vous allez déjà scotcher parce que bientôt on va mettre les éléments. Oh, il y a des sons, il y a des quotidiens parce que tout ça là moi surprise. Tout le monde qui a na lumière où ils en a prince Kassavubu. Tout le monde a zo sala mo ba misala ya batera c'est parce que bango or qu'il y a na vision mo biso to éviter to découvrir moi par rapport après ba ibange oyo tout le monde a misala qui est kosala na kati ya terrain à Saint-Pierre place au Lobaki ici kotanga qui 16 mm ceux qui m'ont ezali au balancer biso bon to bandenga kozonga. Voilà, donc là, nous disons un grand merci à Ziza Bombola Amba, Tolobi, Bino Nyon surtout, Bozuli Bako, émission où ils allaient pour Nabino Boya Kolobela Congo, Misala Nabino, Makambako Finga, Libande, Zate na réseaux sociaux, Yaka na plateau, où Yako démontrer Nenge Didier, à Lobi Azalia. Je crois que na émission Nabiso Tolobela Congo, beaucoup de monde est régulièrement, parce que Alingi Abanda ko défendre, Misala ne ou Salaka. Ndeko Didier, Yakota, Misala ou Tomoni, descente aux kita maman bazo sala terrassé bazo sala ba misala ya kokata ba matiti bozo sala ba pont bozo lumière publique boutier betela biso financement na uti wapi parce que wana za na compte ya fondation Didier Lola c'est une personne mbongo oyo zwaka oteka ka drogue Didier Lola azana moi plan na ya sala ka moi échange ya oteka Barren, quoi, toujours, Kabama Masolo, et autres, qu'est-ce que Didier fait au juste pour que Aluka, Akama, Maman, nous sommes belés, Bassala, Misala, Oazo, financement, TNM, Soussou, Gentini, après ça, qui est mon dame, pour mon idée, la Makasi, et c'est un peu de claircir la population. Merci pour notre tour. Je crois la présentation, c'est que Nazar, président de la Fondation Didier Lola. Fondation Didier Lola, Ezali, ONG, Oyo, Eza Régime à loi. 004 combat ONG Nyoso, c'est depuis le 8 juillet 2015 des fondations et banda existence dans le fondation Didier Lola wana oza komona parce que na ba image ba l'action image ya école
ils ont une école depuis 2017. Avant ma gratuité et il y a fondation de l'eau les agents la gratuité au bana batana au félé il y a une fondation des heures à charge de professeur pour que bana batana au félé na lela on a gagné ça la visite kuna je crois qu'on a obtenu de l'eau ben les mains on a pour nous et ça fondation ya Massapoté ou bien et ça fondation créée pour ma élection et ça fondation existera déjà. Depuis 2015, la première action à mon en 2017, au sala que na lutendele après si on son botte sur la télévision, au Zoaka plus de 500 bana en charge. Autour des ressources, ces fondations, ces ONG très bien organisées. Ils ont un partenaire. Ils ont un partenaire, il y a Minene, Oyo, la finance arabe sur la carte. Parce que on a une idée au sein de la fondation et la inspiration. Dans la présentation, on a eu président, il y a intersyndical, il y a des travailleurs. C'est-à-dire, tous en a cause, tous en a passion, tous en a souci à battre. Tous en a souci à battre, ni battre va émerger. Il y a des quantités d'ailleurs, surtout sans savoir, dans la ONG. On a eu tant d'action, nous sommes au salon. On a dételé gouverneur Mobila a été dans la ville à Kinshasa. Mais tant que le gouverneur a eu une vision à Kinshasa Bopeto. Tous les explications, il y a vision, il y a gouverneur pour Kinshasa et comme Peto. Parmi les objectifs de la ONG, tout la branche assainissement. Il y a des déchets ménagers. Donc, on a dit que il y a quoi accompagner vision du gouverneur à ville. C'est-à-dire, na balaba le biso to vandi mobile moyen exact. Mais biso va partenaire na ye, d'être censé tout ça là pour la bien-être de la population. Rendre raison et misala. OK, des raisons et misala wana je dis na bana ya Croix Rouge na commune à Kinshasa Mobimba na yebi déjà pas de boule soit on a fait sa présentation. Tant que tu bandé na vision tu l'obité. Alors en français la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme fondation est à niveau international et à niveau national, les photobandes na siège à fondation est à commune à Kinshasa. Siège na la commune à Kinshasa, tu bandé na quartier Ngwaka. Tu bandé na quartier Ngwaka. Mais vous avez qui moi na Mongala. Malgré les amants de la vie, les a combien de sièges? Siège nango na Diallo, à Keti, les problèmes exacts. Siège nango ils en Mwaka. OK. Malgré les amants na Mongala, na la vandi ba quartier nyoso combien de Kinshasa. Na vandi tous les na roi ndotange là on a ba numéro, na ba tous les 7 quartiers na Futeli na ba quartier nyoso. Nenzamba yo sala nga grâce na 2012 na s'approprier sika na ngambo na Mwaka. Donc, nous avons la commune à Kinshasa, dans tous les 7 quartiers. Donc, nous avons pas des épannes à Bisso. Donc, moyen aucun est passé par là, exact. Voilà. Donc, nous avons des quartiers na bandi, je crois que nous avons des réseaux sociaux. Nous avons des Sankourou, impraticable. Direction Sankourou. Mais, grâce à la fondation, nous avons Lelo Kende, au moment où nous avons salongo. Sankourou depuis Isoki ti Lualaba. Mais tout le monde moi flaque d'eau du besoin Isoki na Sankourou moi flaque ma éternité. Ouais, moi on est tellement toi un projet dans parmi le plan d'action autour de ça là parce que tant que beta ki mbela et pas à Mokonza ville la tinagi OVD. Mais toi au monde OVD salagi musala tout monde dit mais ça la place sous OVD salagité biso photo continuer parce que neti toi na réunion le tout à l'heure tant aux autres qui ne font la préparation et activité montant dans le 26. Là, tu comment? Donc, parmi les grands points autour qui parce que bana iso qui calamité, mai eux autres na todo ça la sco kirage ndenge tout ça là. Boyebi que biso so qui tout ça la ra malam. Nazongeli tout ça ici Sankourou, tout ça le kirage ya Lualaba. Voilà bezalaki
et tonna na nenga mokete. Donc il faut expliquer bato lwala ba donc ça venu ça juste na sima ya zo. Na sima zo. Na sima ya zo. Soko na roi kading avoko mazo avenue wana za sima. To kire terrasse wana mai le karaté eleki. Et puis tu omona parce que tu travailles toujours na vision gouverneur à ville. Tu omona na Prince Kasavubu gouverneur a Cheminda. Na Willery gouverneur a Cheminda. Biso soto sala ndeni. Donc tu as lampadaire 22 lampes na direction Sankuru. Tu as un panneau solaire pour lui apprendre ma courant to wana. Parce que mulili eye yango zo pile automatiquement tina tongo. Bien que ba dongolo miso ba benga ke ngo ba torche. Mais torche yo pezo ta chata ndambo. To tche yango neza ko éclairer na ba action na biso. Bana mongala balobi oh mais yo za natif ya awa. Ona nini osuloli biso okekara komanda place mosusu te mais problème na nezani tomoni pont wana botomona na bilili esali plus de 14 ans mitukelekaka te nde fondation na biso eke esusu ebwaki miso na kese nango etali tokosauve bana mongala. Là vous avez acquisé nani, vous avez acquisé ba gouverneur, ba bourgmestre bazaki na incapacité ya kosala misala ou comment, parce que quand tu dis 14 ans, je crois qu'il y en a 14 ans les gens qui kondo sapu kalimasi et une de ko Rosi Chimanga et ko zoa de ko azalaki na Selimba upe na mama o to uti ko koma na esiko yo oyo azali bourgmestre donc misala oyo bango bakoki kosala mais yo individu za kosala lobina yo est-ce que boye baraki komina kine kangami na gombe komina kine kangami na komini ya gombe. Donc disons que commune kine za commune centrale commune maire ya ville à Kinshasa ya ville à Kinshasa. Siko pourquoi commune à Kinshasa za état oyo za lelo parce que bateau bazo tcha bango na commune à Kinshasa à l'exception yo muto pesi réponse. Non, moi je dis tozo solo là. Moi je suis aussi na zape moi na commune à Kinshasa parce que nous sommes en train de voir ce qui se passe na Katari. Déplorer na mingi na commune à Kinshasa salité et l'équipe. Pour esi la ndeko Didier yo moko kokate peka na kata musala oyo toza na député na biso ya commune ya Kinshasa Jeff Bwamutu oyo yebi balobi yo na Jeff pesi mbwa boyi et pourtant yo ozali ni député ozali ni chef du quartier ozali ni mais yo na député boyo kalate yo pire petit ya gouverneur yepe pire petit ya gouverneur to vanda kino lobby tant tozo so lobby nanga entre les loups ils ne se mangent jamais même ba million na raté ba loup na ba million na raté boni bino ba petit ya mambo yozo oh menga na yo kakati naza mo pandisa ngo ndeko honorable Jeff ouais loi EPC grâce azo représenter bana commune na Kinshasa za député hein a remplacé Vieux Sapou nana to solo là. Et tout ce qui a l'échange de paroles à temps pour le non, échange de paroles, parce que sentir na yo na sentir na ye, vous en avez pas droit de faire. Et pourtant, soucieux, vous allez avoir commune à Kinshasa, il y a solo na ye pas ça. Ceux qui vont s'engager, vous allez avoir ordre dispersé. Les journalistes, naza entouré na ba notable à commune à Kinshasa, ba vrai notable. Oh, bazata na tante nengozo ba sentir na ye. Au moni na web ça on a souka pour na peso vision à Fodilo. So les communes où ils ont marché c'est parce que ennemité mamabe jalousie et tourné dans quatre communes to linganité. Donc mutata sali ikamoya malam batu ba mona ora mabe. Tala ngobila londe bazo finga. Mais entre nous ba œuvre or ngobila réalisé na tamukie nani gouverneur nini na tawana à l'époque toza yoza journaliste qu'on soit parti prêté et puis la période où il y a Covid n'a réalisé bon et puis bah nous on gouverneur n'a la porte-parole n'a été mais n'a petit n'a une ngozo n'a petit n'a mais bon nous on mobile côté na ville à Kinshasa vous voyez bien mais mobilisation créer bisika où existe qui était donc il y a comme ça une vision on a tenu dans mon carte commune à Kin n'a pas tout bon continuer ko finga bozo pesa ngande sous makasi ya osala ndenge ba pesa ka gouverneur mobilisation le mbate ye wana kesu na Sainte Thérèse ye pa obumse sous batuti a kesu atonga sous Sainte Thérèse
le roi ma petit na na olemba commune kinte parce que nzamba pesa na commune kina pas commune kina na commune mususuté olingi na kende wa ba pesi nga maele wana ba pesi nga vision na vision ya commune Kinshasa na nzamba asali likolo na sa pesi nga vision ainsi dit l'Éternel que ndeko nani Didier Lola na vision ya commune ya Kinshasa. Est-ce que osa politicien ndeko journaliste mutu nyonso abotama politicien so yo lingi politique te politique ebulinga yo eza adage mo baloba nini yo esunga na adage wana na habite lo solo soki yo beti politique kara politique on s'apprendre na yo tout le monde est né politicien tolobe la fondilo tolobe la fondation non ya koyoka pende ko Didier tozomona toyebi ke lobi Nejka ezali toyebi ke le 26 ezali association le 26 oyo le 26 ya mars mobilisation de la jeunesse donc boza ko kende na ACP o eza parti cher ya de Congo Bila oza ko kende osala adhésion massif toza ko mona déjà sensibilisation ba réunion oza ko sala parce que tu koloba to lekaki tozokuta ba jeune bazoya kaka kotika ba liste bazoya kotika ba liste po bokende na éviter so ngo prouver ba nani que yo ozali populaire ozali mwana commune à Kinshasa au même plus de 3000 personnes bokende ka pona adhésion na yo papa wala peut exagérer est-ce que ça ka politique to ezali lo comme sous na kati lobi na yo fodilo eza ONG o eza implanté surtout na commune à Kinshasa eza na masse moko impossible. Mais on a beaucoup trop de problèmes dans la ONG. Alors il nous faut un vrai partenaire. Si tout le monde est ACP partenaire, on a vu sur la Makassi, tout le monde est seul autre s'approcher à ACP, moi ma propre chose à résoudre. Papa, on a mis comme on a vu sur Congolais nous soit libre et on s'adhérer à parti politique où il y a des bisous, Fodilo, tout le monde est partenaire dans bisous. Après le contact de tout le monde qui peut s'adhérer à ACP. Parlez-nous un peu de la vision de ACP parce que quand vous acceptez, il y a quand même un bateau qui est dans ACP. ACP Zali, ACP Zanonini et depuis ACP planté, qu'est-ce que ACP a sali? Parce qu'il y a Rolandayo, bah parti politique le quoi, bah UDPS, bah MLC, bah SID, bah PPRD, bah parti Songolo Pakalaïza les belés, mais au lingi aucun na parti politique moko oyo et kokisi même pas il. Na lobi d'ayo, alors union se banda na vision. Oui, visionnaire. Nanu ya ACP autorité morale de na lobi na que vision au soutenir tout landa azana souci ya mboka azana souci ya ko changer Congo obi ke ya koli mingi na poto akoli awate akoli na poto mais azana makambe bela ya sala awa alors voilà mututo ke o bosani mboka na yo vision na ye makanisi na ye eza lokwa mutu moko teke bakomeli ye babi kende sala boye te eza makambo oyo inspiré na ye moko abi je vais changer le Congo tout en soutenant président de la République président Fachi tout en soutenant institution ya mboka nalobi ba projet d'avenir tala lelo aza gouverneur tala makambo osala na ville ya Kinshasa yondo zomona biso tozomona te yo pozomona natuni non koloba te kozomona te wana seke okomi dongolo misu naza dongolo misu parce que biso toza na posa bato bamona ndeko Didier Lola tolobi bato bamona mosala ndeko aza kosala tozalaka clair na tuni yo oza journaliste te nga na otuna oyo otuna nga motuna oui ba gouverneur nyonso baleka tangela nga na 2 ans ba réalisation ya mobila nanya sasali yango so tangata moko ngina kabelo mutu kananga so tangelinga moko na kabelo mutu kananga so na tangelo moko so tangelinga gouverneur moko dans 2 ans tolobe la Congo oyo omoni ke na wume pe mwa kotambola makolo mingi ndeko Dimitri Bongala na zotanga ko gouverneur na 2 ans oyo asali la mongo bilasani na tangi ya liboso ba téléspectateur bazolanda soki na kosi boloba ndeko mole kanzulama asala nini asala ya minene boyebi asala nini na na bakisi susu mususu oyo yebi nani mama nzuzu te ototanga bakombo
aux autres combo, action réalisée. Mais je dis, ce sont des gouverneurs d'abord, action réalisée. Tout le monde a une époque, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est ça, ça s'est fait. L'hélicoptère, c'est pour la campagne. Après, on a ici, en fait, dès que j'entends Mobila, tous à la moi jalousie. Au région de non, on a lobby. Parce qu'il y a la baxi pour la Moutoukate. La baxi de Cogentini pour la Moutoukate. Ndeko soki bomoni nga ata na mutuka te c'est qu'on décodile la pesinga te aza na auto école na ke na parking na kuti mituka ba jeep ezali na ba mituka seza izo sala musala te soki na zuita mutuka moko merci déjà j'ai dit un grand merci na président na ya peka na émission pour na la samino boza témoin aza incapable de répondre na mais na lobby non ala na nzele non wana ce sont des zèbres vrais auto pour soutenir alors tangela na gouverneur moko oyo asali elengesa o asali makambo lokola ndenge obila salele mais otangi le gentini ngobela asali otangi na gentini ngobela non c'était juste pour donner l'ambiance na kata émission oui parce que les alliés sont qui montazo ça les loko na ye pourquoi biso to soutenir ngobela oui to soutenir yé pas comme pour soutenir. En fait, vous pèsez poids. Vous pèsez poids pour la vision et kokisama. Ok. Tu dis qu'au moment opportun, tu as le foot. Mais elle le foot, il y a un côté. Elle c'est donc les gens vont que ont matanangomba besoin na moi bakal ko alors ndekolo là yebisa biso adhésion na yo pourquoi tu as voulu sensibiliser les gens bakende koya kokota kokaino pe kokende kaka ndenge ka bato bakenda bakoti parce que nazomona bato bayaka na bureau pa na bazo sala ba adhésion baye bazu ba fiche sur 5-10 personnes bakende na monaki bande komoko ya kota Saint-Pierre lobby baye bazui ba président pesa biso na 10 fiches biso moto kenda ko multiplier ale président pesa biso ni to mo déjà moi ba action moko donc ngosala obongisa terrain ya Saint-Pierre osombi déjà ba poto oluka bato bakata matiti boluka bocha moi mabele po terrain ezonga mais sikoyo ozo salango na caméra te ozo salango na makelele te mais pourquoi adhésion na yo Didier Lola pour na kokende kokota na parti ya vie na yo il faut o mema bato belé donc on ngola que ça est que à mon akio za na bato belé pour chayo ministre provincial on a problème na fondation na ngai premièrement na ngai ça yo naza président fondateur mais ensemble me dirigeant c'est pas moi ozo mon nga na bureau d'études mobimba oyo zo diriger fondation bango nde basengi ke bakoyi kozanga te bango pe nga na yebisi bango officiellement que voilà ngai na date te na ngina ke na bi président otika biso te bangi ba accompagner ngai parce qu'on a boya non ça aucun effort non ça mais on ko bala bango ka non ezana ko kana ko no signer papier moko signer mais bongo sur ça l'assemblée générale ba no ngai ngai na za posa na zara président wana babi kuna biso photo yo ka population babi biso to kozanga te surtout ba mama ba mama to lingi to kende makolo parce que biso to longwa na siège na biso ti na 10e mairie makolo parce que to kende osala des babi ba mama balobi ba kozanga te. Papa balobi bakozanga. Alors quelles sont les stratégies que vous allez prendre en disposition ni bokozwa parce que tous en un moment malgré ba décanter situation il y a couvre-feu mais ba cachiner est toujours obligatoire et qu'est-ce que vous allez penser est-ce que ceux qui va tomber 5 000 vous allez remettre le cachiné pour 5 000 fondation na so s'adhérer ba peso cash no fele parce que tous en a pour encadrer batou pour protéger bango na ba bien na bango donc on va biso adhésion gratuit so on s'adhérer aux cachiné au fele donc elle a qui sûr que ba respect ya mibe ko mboka biso to ba parmi ba premier ya ko observer sécurité kolongwana biso to komeli gouverneur à ville to komeli autorité morale à CPT to komeli gouverneur à ville to komeli général Kasongo to copier ba service à sécurité pas sécuriser sur le 26 parce que na ibo mo sala nga somo na moni bato belé bongo te na comprendre te fondation yango bato baza ko yara bango moko moi pas au pexa bato yete. Donc Didier Lola, on nous fait déjà signe parce que Tokomo Manasuka, est-ce que Didier Lola sera candidat
député provincial na commune ya Kinshasa, ou bien Didier Lola veut être le bourgmestre de la commune ya Kinshasa. Si parmi le deux et Gezalamoko, et dites-nous en 2 mots quelle sera ton ambition politique par rapport à la commune de Kinshasa. Mon temps dans la salle de présentation a ou pas na yo na la qui suyo na le but que futur député futur mais de quotidien ko landa makambo sala biso tozo mona répondre na motuna yo parce que eza ONG to comme on peut na période de élection te pour que to ya osala la campagne awa toujours bien ba fondilo ba ACP biso tozo kene na ACP pour ACP et soutenir biso au moment opportun on répondre na motuna wana. Donc pour le moment souci ezali ya ko sangisa bana ya commune ya Kinshasa tozala moko et le ba mobutu tatabo mamabo ekolobo mokondibo on a to combien de élection te na yebité peut-être ngana otuna base bangonde na to commune na sujet wana te fondation na ngana me yebisinga te ke ozala bo sala mais pour le moment tozo s'occuper na bien-être ya bana commune ya Kinshasa bazala bien bazala na vrai bolobeli oyo au défendre. Quand le commune Kinshasa nous sommes envahis oya utaboye oya utalemba oya utabumbu oya utaboye commune Kinshasa est commis envahi to commis envahi parce que baza ko envier binomo bana commune ya Kinshasa bozo kipe banka nous ne sommes pas innés na commune toza unité to linika ba fertilité to linika ba nini or ce que toza ki ini to landi gouverneur na réunion ba promesse ba élection ezala tina ba niveau communal mais so toza éparpillé to gagner la communauté infiltra koya boya tozala ini porte eza polele et nazana ba leader na obenga ba leader au nom ba yete boya to fanda autour d'une même table to désigner nani a pour représenter biso na commune nani a pour représenter biso na niveau provincial. Laisse-moi te dire na pe yo mo commune akine vraiment est-ce que ebi combien na ba élection eleki non tozo député national te na commune akine azala raté barumbu na Kinshasa na lingwa la paix pona nini to linganité est-ce que nombre de population eza awa surtout se mettre ensemble Torobimisa défenseur monta représenter sur le niveau national. Bazale belé. Pourquoi ils sont en marathon? Erango biso toza proche na ba kinois na bana ba vrai bana kin bazoya te boyo landa ba polo ba to représenter bino bangonde bolanda bango parce que tout le monde bangonde ba s'inspirer to lingana. OK, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Un mot pour la journée à le 26 et un mot par rapport à l'émission et un mot par rapport à Nejka Fodilo na ACP. Voilà, merci. Le 26, nous sommes à la banane sur Fodilo, nous avons vous a ébélé. Vraiment, oyo à cause de la liste T, pour tenir sur les guerres tes événements, exemple oyo biso to ke nous adhérer, oyo rozala T ou bien oyo ba responsable na ba été pour mon amabete. Parce que ba événement oya ébélé. Azoyo ka kuna o président ba tchengate ba tcheliste na ngate bozo wele na pour que nous adhérer na ACP. Bozala apaiser, on est en aura simple parce que ACP Mikolo Roya et on préparer sortie officielle. Je crois la sortie officielle d'être aux Alabison News. Donc boza déjà ébélé au mot que ça n'a somme. Donc boza la calme. Alors schéma Ezabou. Saint-Esprit Epsinga na bomba stratégie wana. A éviter pourquoi parce que nous t'aimons bien. Mais toi que nous s'adhérer le 26 na ACP. Donc la stratégie on a ngana loba mais ka siko ka nena parce que au moment il faut dire on a ezaya nzambe tant ba boyina loba donc on a loba. Merci beaucoup président Didier Lola Fondation Fodilo, merci na Jado Bilabirenx, merci na solution lavage apôtre Papa Sola, je dis merci na bato nosto bazuli bakwa kolanda, restez branchés, cimentés, émission Nabino ezali bongo na Magic Télévision samedi, mercredi, lundi, jeudi, prenez le temps de suivre na Etando Iken bato bazana TNT
ezali lolengi ko programmer bato bazana Easy TV bo programmer na 128 bato bazana Star Time Bluesat. Vous savez comment vous allez entreprendre Rolanda émission de Sotolo Bela Congo. Moi votre humble serviteur RX Kalingunda, l'homme prophète, et prenez le temps pour s'abonner massivement à Info 16 TV et pas Iwapi et tonton Munga Mbala Série. J'ai dit un grand merci na président Didier. Nandengo dispose qui télévision, ça fait un temps, mais on comprend le temps de convaincre. Oui, Naloba qui vraiment qu'il faut convaincre parce que tu es en train de faire, tu ne peux pas être tout ce que tu fais au Salaka interview. Les gens vont comprendre qui est la personne de Didier Lola parce que tant que on a la campagne, mais vous êtes en train de parler aux Ezali expérience, na souci aux Anango et ban la commune de Kinshasa Barosala. Ce qui va ndeko ya limité, kaka na quartier Moko, comment on appelle ça, Kingabua, bazo bimisa député national provincial, ozo bimandeko Jekoko, mais il y a limité des premières riz à 2 à 18e riz résidentiel industriel. Il y a limité Mososo, il y a limité Funa, il y a limité Salongo, il y a limité Mumbele. Mais kaka na quartier Moko bazo bimisa mutu Moko, faites-le aussi na commune ya Barumbu na Kinshasa. Soki bozui député national na Barumbu, député national na Kinshasa, député national na Lingwala. Ce sont les 3 premières communes aux anciennes communes. Boyebi mutu Moko alobaka ke na ba commune wana baluka ba konse biso. Or soki Kinshasa Lingwala Barumbu et komi penda na bana ya bango ya mboka. Bana na bango ya mabele, vous allez voir le développement. Il y a ba commune wana salama. Quant à moi je dis au revoir, net écouter dans la prochaine numéro. Ciao. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.